Yasolo bandeko balansumi kolo Kongo yasolo tobeta kantolo na Kongo ya mvuluzi kimbangu ya ntungunwa. Yasolo ite po ete bakoko na biso yasolo bayebaki te Nzambe aya na mabele eko asala mabele kolo Kongo, Nzambe azali na kati na mabele kolo Kongo, esengeli topesa ye matondo po ete tozali komona makamusi na ye bandeko esengo ezala kati na biso nyonso oyo baza koyeba bozindo ya bitumbo toza nango. Ba oyo bazali koyeba bitumbo to kobunda nango na baeliminati na baformation. Soki Nzambe azalaki te Nzambe na bomoi nde biso nakanisi na bolole oyo ya biso toza nango nde tokokobunda bitumbo te. Po ete toluka bapapier, tolinga bapapier koleka mabele. Mabele nde moto ebotaka bapapier. Me biso tolingi mapapier koleka esika papier yango euta kokamwa. Kokamo bandeko eza kokamusa bate beleke me bakongole bazo comprendre toujours te comment tilelo bandeko matondo pa ina bino nyonso na komo ya Nzambe ya mpungu tolendo oyo bankoko na biso abelelaki ye Nzapa Nzakomba akongo mongali mvidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele Nzambi gaungu kalunga topesa ye matondo Nzambe ya mpungu tolendo yala kuyala nge yala kuyala kuntoto mvimba na koma mvuluzi kimbangu na kama makikma vitandona matondo pa ina bino bandeko na biso banso bozoka na kati na bandako na bino pote bobaneko zela bonanda biso toli bino nini mokona lelo losako matondo pa na yo mbuta na biso MKN losako matondo pa na yo mama na biso analusa kweno losako matondo pa na yo papa na biso Miguel losako matondo epai ya papa na biso Emmanuel Yeko matondo losako epai na yo papa na biso Nestor losako matondo epai na yo papa na biso Benjamin na kati na États-Unis d'Amérique losako matondo epai na yo papa na biso Willy na kati ya Dallas na mama Marie losako matondo epai na yo papa na biso Willy Kaenga esika ozali ya solo losako matondo na bino banso muta biavanga losako epai na yo losako mama Rosa Michel losako Koko Nzalampanda losako Alice Nteke losako Papi Soa losako Guy Bofia losako Menango Ngani losako papa na biso Pierre Kimbondo losako epai mama na biso Catherine Bilungu losako na bino banso baye bazali wana o apesi biso losako pe matondo epai na bino Nzamba pambola bino Nzamba pambola pe boye banso o baza ko soutenir chaîne na biso de près ou de loin na manière nyonso tout losako Nzamba pambola bino to bosana te papa na biso Pekose Vansongele matondo epai na papa Pekose losako epai na yo mama na biso Valérie Luna losako ndeko Claude Makambo Pala bandeko bana somi kolo Kongo toko kota na kati na mozindo ya actualité na biso otako bele la butu ntongo pokwa mais liboso to kota na kati na mozindo toka liboso ko pesa mo ba conseil pour te moko na biso alamuka pour te savoir bien que abonnez-vous ceux qui vous ont abonné la chaîne na biso te en tout cas de l'erreur ou comme c'est pour la première fois au quota matondo Nzamba pambola pour ta tindio wana pour te ozoa quelque chose au koki ko transmettre pas ya banana yo la connaissance c'est que to lukaka ko transmettre bino c'est cette connaissance koyeba ndezali wa mais ceux qui vont transmettre yo connaissance o meyeba yo zanani ya solo faut pesa moto wana matondo o pesa matondo ya solo ke bato mingi kate na chaîne na biso bayebi soki lelo namoni ki maman moko atindelenga texte moko en tout cas oyo nyonso alobelinga kotinga na kati na motema alobi esengo mpo na bino bato bobundeli mabele kolo Kongo bobundeli bato misusu bobundeli biso misusu pendant beaucoup des années vraiment Nzamba pambola bino topesi mpe na yo moto atindelenga texte wana matondo mpe epai na bino po ete ya solo tobundi surtout na likambo oyo bayelaki biso ya covid
na kanisa boyebi to no kwa mina chaîne oyo bande ko bolebisanga bakati chaîne bande ko bolebisa biso bakati chaîne bapesi biso 30 jours bapesi biso 2 semaines boyebi yango to bakata biso à plusieurs fois pour na likambo surtout oyo ya covid boyebi baboyaki tobisa bino vérité mais totingamaki yango kaka vérité wana epermetaki mingi na kati na biso basomi bavi na bango lelo bazwa bangwele te bozoka mokili eza koningana partout baplainte bandi bamingi bakomi kokangama bamingi bakomi bakose suicider ça c'est sûr et certain po ete makambo oyo balukaki na kati na mokili ezali kobebela bango bagouvernement baza koluka ndenge bajustifiye auprès bapopulation na bango ndenge ni bondimaki kopesa bato mangwele komo boforsaki bato bazwa mangwele wana ebino moko bakonzi mingi bazwa mangwele wana te bapesa bango ya lokuta et alors makambo wana eza koningisa mokili mais na biso na mabele ya kacopa na bele kolo Congo bato bazobeta yango nanu kara me ndeko ebele baza kokufa meme epa na biso oka mosusu yoka mwa pasi moko boye AVC ke ebomi ye te crise moko boye bayebi teke azwaki mangwele ebomi ye comme mboka yango ya babolole nana koyeba me awa na mboka mindiene babandi korecense yango babandi koyeba boye baza kokufa mpona baeffet secondaire bazali kotiango nyonso po ete baporte baplainte ebandi koavance nzambe apambola mais vraiment esengo mingi na baoyo bazwaki yango te po ete tosauvaki bino nzambe akomisa nazela remerciement même personnel ya bandeko ebele bazwa te mpo na biso me baloba te boloba te bogarda yango likambo te nzambe akomisama ye kaka moto azwa lokumu po ete tosala mosala na biso oyo atinda biso matondo. Voilà Bena Congo, bandeko na biso Bena Congo. Na quoi pas de bino une chose où ils allaient très importante dans mon colonel lelo. Vous savez quoi? Les Illuminati, les francs-maçons, ces gens où ils apportent que biso hégémonie na bango. Où ils va dominer pendant des siècles. Où pendant 800 années, 8 siècles, il y a domination. Il y a suprématie. Oh, il y a qui les devant sur nous. Je tiens encore à vous rappeler que Soukanabango est si là spirituellement, si là, sur le pouvoir c'est bisoté. Physiquement, est coquille. Physiquement, est coquille, sur la reine, sur la domination c'est le bisoté. Mais biso baïndo, surtout biso ba congolais, tout le monde a les cambotés. Toza komona ngona ko les gêner mingi na kati na biso tangu tozo le bandeko ba mingi baza komona azo déranger bango yebe makambo na ale ba le kambo te ko te balingi to tikala na esclavagisme o wana bandeko ebele surtout ba oyo ba pasteur ba évêque ba bishop bon nous so ba salela nzambe nzambo be lignette ba yela biso et déranger ka bango bolimbisi sur les dérangements de l'imbiser, biso toko déranger bino kaka. Pour te mundi makiako, pour te boyaki no kati na kachopa, pour te bo kotsa bana na ba ndeko, ba bimse mitema ya bato, bo grave be chose belé na kati na mitema ya bato. Lelo suka na bino koki na ba konzi na bino. Biliaki bino bikoki. Voilà, bilo qu'on a tobaki babelango fin à hégémonie occidentale, vraiment ekoka mais malheureusement, oyo bande que bele bazokango sérieux te po ete bayebite ke batwana mayele sili bango bayebite par où encore commencer. Alors, bato baza ko faciliter bango ke ba pesa bango encore ba beki po ete bazo encore qu'à moins quelques semaines, qu'à moins quelques mois, surtout ce sont des Congolais. Surtout ce sont nous des Congolais, ba Congolais à Kinshasa. Bino ba kono mo fosa ba leader na mokili. No bolingo tika na bino kaka ba dernier. Bolingo lila kana bino kaka. Mais ba pisi bino solution. Solution ça veut dire que ces gens on va y aller biso ba guerre, on va y aller biso ba crime, on va y aller biso domination, on va y aller nyonso pouvoir ba sur biso siri. Ceux qui te reconnaître ngo que ceux biso to yebi que ya seul pouvoir na bango par la biso sauter to ko benga na bango nyonso. Mais ce que moi, les Français, sur la carte de Congo, les autres, les musulmans, pays où il y a côté ouest, comprendre avant. Vent on essaie de pour tenir vent où il y a indépendance, où il y a qui en 1957,
oyo e banda ki la côté ba pays ya likolo on a 57 ba eko nani mulo mumba na ba ngalula na ba mpolo papa wana ba kenaki kuna na kati na Ghana ko luka ko yoka ndenge nini makambo za kokende et voilà lelo bandeko baboy ko yeba o eza ko leka kuna bandeko baboy ko luka ba yeba qu'est-ce qui se passe dans Mali. Pourquoi au Mali on parle qu'il n'y a plus de terroristes? Mais chez nous on préfère garder des terroristes. Chez nous on préfère parler du M23 jusqu'à présent. Et tandis que la solution est là. La solution c'est quoi? Ce sont ces Français terroristes, ce sont ces Occidentaux qui nous amènent ces M23, qui nous amènent ces groupes terroristes au Congo. La solution c'est chasser ces mondes-là avec l'air MONUSCO. C'est ça la solution. Mais comme ça, on a mais MONUSCO peut être un karaté et MONUSCO c'est des camotés. Dès qu'on a eu mon corps tous lutter ensemble, il a changé à vie pour me corrompre, avec combattre. Mabe kozala na ngai te mabe kozala bino po te boza ko yeba o biso to ko lobate. Mais alors, na nyonso wana biso to kenda kana source. Na source na ngo bande ko boko kamwa. Le loto eli bino li solo. Avant to kota na li solo o to eli bino to ko luka to laksa bino video moko. Bolanda yango. Oyo to ko lobake. Boyoka be mission moko ele kakana kati na Kinshasa. O ba lebake ba mfumu ba lobby. Banfumu balobi. Banfumu donc ce sont des chefs coutumiers, chefs notables, balobi. Balobaka nini na émission wana ndeko moko a présenté que émission wana atambolaka mingi. Bazwake na la valeur qui est solo akena kosala mosala pour renouveler banfumu na biso. Quel fumu? Pour expliquer bien lelo bolanda na bokebi nyonso. Qui sont ces fumu là? Qui sont ces chefs coutumiers là? Est-ce que ces chefs coutumiers ont le pouvoir? Ces chefs coutumiers, ils ont le pouvoir, il y a ma belle Congo. Ils ont le côté Bantala, ils ont le Peka, ils ont le Nyonson. Est-ce que ils ont le pouvoir? Ils ont wapi. Alors, mes chers amis, les chefs wana, ils ont le code T. Ils ont le code T. Chaque mboka, ils ont le code dans le dirigeant mboka, tout le chef, ils ont le code. Code oyo ya ko benda milimo ya bankoko ko benga nzambe na aya ko benga mbula eya ko benga banzoi eya me ba chef wana bazate pona nini na ko bisa binango ya solo boyeba ki moto yo azalaki wana 18 ans pouvoir qu'il est encore là qu'il dit encore na komba Hippolyte Kanambe alias Kabila oyo asomba bango nyonso mingi na kati na bango aboma bango à remplaçant des autres chefs coutumiers qui sont immenses. Bamususu bana batuti bazawana batuti bazawana ozo benga ba chef bafumu alobi yo bengi liboso tuti occupant yo bengi fumu. Quelle malédiction, quelle abomination. Yo bengi étranger fumu na yo. Ils sont là très nombreux. Oyo bazo ke baza ba place bango partout. Ndeko sala que mission wana ayambaka bango sans le savoir. Azo yamba étranger ba tout tibo kipant ba koma ba fumu ba konzi na biso. Voilà tout expliquer bien toi c'est bien ngo na bilili makamunini eza koleka wana. Alors botala nanu image oyo après to l'accès bino et loko nini eza koleka wana na sima ya image oyo na eli bino mukolo na lelo. Et sur bandeko et l'épisode oyo et aussi la lelo te épisode oyo ezali profond pour être moko na biso ayeba bolanda. Allez, c'est parti. Congo ndaye ngungura ngunga toujours question mbili excellence mbili ekubunda ekuganga soki bayeba koyana poso etabe po bacela yo pamba te mokonzi ya mboka place confiance ya République démocratique du Congo la sécurité ya mboka oyo yo simbi lelo premier dossier yo traité eza mpona Congo. Cela veut dire qu'il faut bakoko bazala na yo mbeli excellence ebimaka pamba te mbeli ata oyoki kanda ndenge nini obimisa yango te yo oloba kaka maloba olobi maloba topesi yango na motema moko ewuti na kati ya makulu na biso
mawungu yeyo premier ministre oyo apesaka biso bukonzi yeyo oyo groupement Kosimbambi yeyo oyo groupement Bukachoni yeyo bagroupement na nga oyo nde bandimaki ete toya kopesa yo mbeli excellence kombo nango mbeli ya mpuku ozwa yango na kombo ya nzambe na bakoko nyonso emili kongo oyo ebunda makasi tozopesa yo poso ya nyamo ya makasi poso wana excellence yo kotia ngo na mire ngonga nyonso oyo ke nzela ezokende malamu te nzambe aza likolo biso bakoko na se okoloba maloba likolo ya poso oyo excellence poso oyo okoki konyata yango aza na mokila na ye aza na bachasse na bamoustache na ye ezolakisaka eza complet excellence nyama oyo baboma ye na munduki te mpo na biso na bokonzi na biso mfumu akomatela poso te baboma na munduki me oyo bango bakotaki na kati ya zamba bazwi yango topesi na yo yango excellence po toye na ministère na biso nzambe na bakoko bazala na yo pemba okende liboso nyonso koloba na monoko na yo ezala sagesse ya bakoko esika nyonso yo okonyata soki babumisaki ya mabe biso bamfumu tobebisi yango po ete osimba sécurité ya mboka oyo este na biso bitumba esila ebiso bamfumu yana te se todesidaki ete toakompagne yo tobunde nzela nyonso kolinga toza permanent 24 heures sur 24 heures e tobengi biso tokoya excellence merci nzambe na bakoko bazala na yo Voilà. Voilà. Bandeko, pasi pe mawa ya komona ba image oyo. Na kanisi ba scénario oyo, biso nyonso tomona yango. Matondo mpona ba like na bino, matondo bandeko. Nzamba limbisa batata oyo. Batata oyo nakolobela bango ke baza ba flatteur, baza ba mendiant. Bato bakei ko déposer pouvoir na bango et pas ya Illuminati. Garçon wana oyo comme ministre intérieur aza Illuminati franc-maçon. Bayebi po nzambo bango babeleli nzambe na bankoko bazoyoka. Est-ce que nzambe ayebisi bango ke wana aza moto na bango? Nzambe na bango na bankoko na bango na mvuluzi kimbangu na mama kipa mvita na bankoko ya bango bisi bango ke wana aza Illuminati te. Aseki bango. Voilà la situation que nous passons aujourd'hui. Scénario au bomoni oyo, bomoni qu'on époque à Mobutu, une époque totikana Mobutu, l'époque ya oyo Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe est arrivé au pouvoir, bankoko na bango ba laxi bango te que les étrangers, ba ke ko pesa ba pouvoir, ba pesa nyonso, ba teka nyonso, ba teka kinga kati, ba pesa nyonso, ba pesa ba pouvoir tout comme oyo oko pumbwa, oyo ko détecter mutazo ya mystique. Oyo koko mbule zo ya oko salabo oyo koko sinda na mapeli o nyonso ba pesa Hippolyte Kanambe et Hippolyte Kanambe a joué à lui OK abomi bango bobi histoire ya crête ya soso ndenge renard abaneki ko kima soso renard abaneki kima soso kaka mwana soso mutake ko trahir que crête wana ya papa na ngai ezalaka moto te bobi histoire wana très bien. C'est actuellement ce que nous vivons avec ces chefs coutumiers, Banfumu Balobi. Banfumu wana bakeko mandie, bakeko senga mbongo. Et bazui valeur na bango ya mabele ya kibo konti na bango ba transmettre ngo ba pese pa ya garçon ceux qui on a la communauté intérieure ya suki intérieure ngo ya chilombo wana garçon muluba wana ba pese bakeko pese kibo konti. Mais ba yemta ko boma bango. Mes chers amis, ils ont passé kozanga, ils ont passé kozala pauvre, ils ont passé pauvre en esprit, on va pauvre en esprit. Parce que les pauvres sont riches en esprit, on va détecter que non, tu vas transmettre vos consignations pas à Moutoyo, pour Moutoyo à Illuminati. Il y a le pouvoir, on a la Kinshasa, ils ont le pouvoir de Illuminati, Merti, Merta. Il y a le
que pouvoir wana na pouvoir bankoko na biso koko bala na te. Pouvoir wana oza na Kinshasa Illuminati et koko se collecte na pouvoir ya bankoko na biso na pouvoir ya Nzambe ampungu tulendo. Pasi bandeko na ngai, voilà donc bafumu n'ont pas le pouvoir. Bafumu oyo bazo landa wana so bato yo Kabila base bateka ba pouvoir wana non c'est pas Kabila bakeko lokuta ba poste bongo boyo ali to no lia muto to beto frapper ba frapper to frapper ye to za moi la repana ye donc tout ça to kabola soko na ni bango na quelque part au moins bazo welela mbongo apisa que biso combien oui apisa que biso 10 000 à 10 000 bon biso to joa combien yo ko joa combien ba ni ko gunda bitumba wale ke tina kati ma village na bango e kaboni bango bitumba bandi ba beten masasi ba tene ba mbeli Nicolas mbongo na moyibi o akeko seulement pas ba franc-maçon ba ko que nous se compesa pouvoir na ba pas ba franc-maçon te voilà quand ba ndeko je sala pasi na mawa ya ko mona ba surtout au vivre nango alors ba to ba lenda ka be mission wana ba fumba lobi ne suivez plus ça bon la nango te n'ont pas le pouvoir ceux qui ba qui na pouvoir depuis que Hippolyte Azawana, mindelo baza ko sakana biso baza ko sumba na kati na ekolo Congo, ko banda papa yewana, bango nyonso ba yewana, fumu ni na lobi ke zana noxele mbula, zana lakisa ye miracle, ke ngana za fumu ya Kinshasa, ngana za fumu bo eloko te. Po baza na pouvoir te. Vous comprenez? Baza na pouvoir sauter. Kaka bango na bango baluka na babokele wana mbaso oya keya bokele wana mbaso pona nini 18 ans Hippolyte Kanamba nyokoli bango Hippolyte Kanamba la torture bango boye babokele ata mbaso te bakinisa ye te nzoko bango bakena kopesa ye pouvoir po aboma bango alia bana na bango. Ah, pasi pe mawa. Voilà, bandeko, la situation, tout doit passer la carte de Congo. Banfumu sans vision, banfumu sans pouvoir, banfumu oyo, bayebite ki asolo. Boko, qu'on a bu c'est en valeur, moko à ma casse, mais bateki, qui bo konzina bango li kolo na mbongo. Bateki ki bo konzina bango li kolo ya mbongo. Pasi pe mawa. Matondo, na balaki na bino ya solete. Ba éviter que moto wana soki Nicolas Kazadi belo na komi botia kombo na ye wa komi ministre intérieur wana na Félix Tshilombo Sikoyo Peter Kazadi, je pense ça doit être ça Peter Kazadi maboko na ye za rempli de sang maboko ya Peter Kazadi rempli de sang bango bazwi akero pesa ye biloko mokoko na biso. Bandeko bana somme ko Congo ezali pasi ya komona obiso za komona bandeko musuba za komona yango te epana bango ezali kaka bazo continuer na théâtre na scénario bazo sala pour kaka na mbongo bateka ki bokonzela bango pour na mbongo nzamba bankoko na biso alimbisa bango alimbisa po bazo yeba te valeur na bango se ba yeba ki valeur na bango solo bako sala ba scénario bazo sala wana te. Allez tokende ya solo bandeko nyonso toza ko vivre na kati de Congo ezali oyo etina makito vivre nango parce que ce qui to vivre qui nango te toto yeba te qui. Voilà, c'est pour cela que libération ya Congo est du temps belé pour permettre bisto yeba nani azali nani oyo azali nani alors ba secret nyonso ebimato yeba bango ebongo makambo et continuer bien na mabele Congo. Voilà, bandeko bana somme Congo tokende nanu toyoba oyo nini ezali koleka na mabele Congo. Allez, c'est parti. Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bousso. Ah, Zara, attendez s'il vous plaît. Sorry, bolimbisi to bandana na wana te toko bandana oyo ezali yasolo. Votre position sur cette proposition de loi dite Tchène qui divise les politiques, selon laquelle il faut désormais réserver la présidence de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Bon, d'abord je commence par dire que Tchani c'est un Congolais jusqu'à preuve du contraire. C'est un Congolais qui a le droit de penser ce qui est bon pour son pays, selon lui. C'est son droit. Donc on ne va pas ici faire le procès de Tchani parce que nous voulons qu'il y ait la démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour la petite histoire, je parlais avec un officiel belge pour lui dire, mais vous savez que chez vous, par exemple en Belgique, il y a des gens qui disent tout haut qu'ils sont contre la royauté.
ne les met pas en prison, on ne les fait pas taire. Mais est-ce que la royauté s'en va pour autant, elle change pour autant? Non. Le roi est là et il est bien là. C'est la même chose. Alors maintenant, puisque vous demandez mon avis, moi je fais simplement un constat. Je ne veux pas donner mon avis, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique que cette loi, enfin cette proposition de loi même a suscité. Voilà, je dirais simplement, est-ce que être congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère, des autres Congolais, de nos compatriotes de père et de mère ou d'un père et d'une mère, voilà. Donc, est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle et ses compatriotes de manière convenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire, même la plus récente de notre pays, nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays. Donc c'est pas un critère. C'est tout ce que moi je peux dire, c'est pas un critère. Ceux qui pensent que c'est un critère, c'est à eux d'argumenter. Voilà. Voilà, Bandeko, la réponse Oyo à Chilombo par rapport à Nango. Oyo, les amis de Chilombo sont tous dans la proposition Oyo Tchani a été dans la carte à parlement. Et côté de la carte de confusion, Yemo Utazoebate à défendre Nani. Alors, Nini a comme beta beta monoko la kansi, Moyoki la boke binyoso. Alors, Nyoso wana Chilombo Oyo Azali Koloba, Bandeko épelé, va comprendre déjà quelle est la position de Chilombo. Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bossouma. La CENCO s'est dit préoccupée par la programmation à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Tchiani, et cette loi qui verrouille les postes de président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Pour le secrétaire général de la CENCO, cette loi va davantage diviser le peuple. Reprise des combats de ce matin dans la région de Moïso, Kassoua, dans le Nord Kivu. Voilà, Bandekoto Soukanan, voilà parce que, voilà, et les talibans, baronio so me pesi na loi wana, et yemoko papa na bango, et zali azoka fibo azo bete na Congo, yaba massa ne keba kondimelo ko wana te, azako ebate devant les gens akolobanine, yazo fula ba bo continuer, bo salon pote écarter Moïse Katumbi, pote écarter bate belé, peut écarter bango, mais de l'autre côté ça vient le musa bateau. Donc voilà, situation Oyo, Ezakoleka, Nakatina, Mabele Kolo Congo. Alors, ben, les Kobana Seme Kolo Congo, et solo, Ezali a passé tout à la esque, l'élection, on a au Chilombo, à préparé, n'a pas camarade, n'a Ezandengeni, Bolanda. Voilà, Bakatia Seni, Ezali pas Bakat Leker, et pas d'aller partout, na Katia 4 coins, il y a Afrique centrale, et si on se va tout, tu vas aller, Mokona Bango, Azad Jana carte de lecteur, donc ça a un problème très sérieux. Alors voilà, na Katia Makamuka Seni, na Katia Goma, il y a une fille, Moko, qui travaille na Katia Seni, Azad qui tout, na Katia Seni, Nzokate fille, wana, imprimer la carte, mais coloniaux sont pour la Nekonaï, va passer à la résidence, à tourner le baron, donc prendre ma carte, mais quand on va tout, il y a l'appareil, et ça va prendre tout. Donc, on a les jeunes, bravo, jeunes. Baluka qui tire au Sénégal, non, fille Moukazawana, abimisa la carte, pour la tout. Alors, fille Wana, ko Kangaye, ba carte, ba sassier, ba dépiécer la fille en question.
La fille tout dépiécée na kati ya Goma. Ba kati ye mike lokola ntaba ba na sac. Donc ba dépiécé ye. Voilà pour la commission que non Congo eza mboka osaka na moté. Voilà les jeunes ont réagi. Ba kangi fi on va dépiécé ye. Muke donc image en moi tout tient la binongo photo wana tout tient la binongo exact pour ton problème avec YouTube. Voilà la situation oyo et l'équipe wana na ba carte d'électeur. Alors bande ko bana somme ko le Congo bolanda participer mawa o ezali ko leka toke kuna na kati na bato na IDPS et loko nini eza ko leka la bango kuna na kati na IDPS mbilinga e côté de bango na kati voilà. Ba Taliban ba comme un problème na kati na Kinshasa, ba to ba comme ko venger oyo ba ne ko sala ke so ba kangi muto IDPS na tena IDPS azozo frappe. Voilà bomoni frappe wana ya moto na IDPS. Alors ba ndeko bana somme ko le Congo tokende na kati na Kinshasa to landa eloko nini ezali koleka na likambo bomoni to tsheli binoke les soldats congolais. Les soldats, les militaires congolais aujourd'hui ont exposé leurs femmes devant Jean-Pierre Bemba, ba soldat congolais. Bazui basi na bango, ba ti bango le bofa Jean-Pierre Bemba lobi, bonsoir na bino bango. Alors, ba bololé à ba soldat. Là, je vous incite, je vous ai des bololé vous. Vous, les militaires, les soldats congolais, des bololé. Les officiers supérieurs militaires, ce n'est pas possible pour vous. Voilà, je vais vous expliquer. Vous êtes incapables et irresponsables. Je tiens à vous rappeler une chose. Mes chers amis, vous savez que vos droits à vous, ce n'est pas à vos femmes d'aller revendiquer vos droits. Vous, les officiers supérieurs militaires, vous envoyez vos enfants, vos femmes, d'aller revendiquer vos droits à vous. Devant vos autorités, depuis quand ça peut se passer comme ça? Depuis quand? Votre engagement d'être militaire ou de policier ou de soldat, c'est vous. Si vous êtes mal payé aujourd'hui à l'RDC Congo, c'est à vous de faire voir votre indignation devant vos autorités pour écouter. Non, notre salaire n'est pas bon. Et si vous êtes incapable de le faire, vous envoyez vos femmes. Il faut envoyer, il faut tirer basi na bino, baki no kosengela bino mbongo, baki no bundela bino mbongo. Ah bande ko bana somme ko le Congo, to la na image comme ça na le bela bino, oyo solo eza ya soni pe mawa botala. Allez. Voilà. Jean-Pierre Bemba Yebisa Papa, salaire à soda Ezamouké, et Félix Tala Bisso, salaire à soda Ezamouké. Voilà. Attends, je vais vous expliquer une chose. Vous savez quoi? Tobo à l'époque à Mobutu, on dit 3 décennies, 30 ans, que les tout sont là. Salaire, il y a des soldats et boujakate, des soldats, des esclaves. Nos soldats sont esclaves. 30 ans, 3 décennies, que les soldats n'abisso, des esclaves de ces tout rwandais. Les soldats n'abisso, des revendiquer des droits à bangoté, même qu'on revendique des droits à bangoté. Les lois abimisi, bas va revendiquer des droits à bangoté. Alors, 30 ans que vous êtes dirigés par des tout rwandais, vous les militaires congolais. 30 ans que vous êtes dominés par les Tutsis rwandais, vous les soldats congolais. 30 ans que vos femmes font la prostitution, vous les soldats congolais.
Je répète encore, 30 ans que vos femmes font la prostitution. 30 ans. 30 ans que vos enfants sont dans la prostitution. 30 ans que vos enfants sont dans les koulouna, dans la rue. 30 ans. 30 ans. 3 décennies. Vous avez un soldat, avec l'armée, à côté de la carte d'armée. Moi, c'est un bananépé, ma continue à rythme. Moi, c'est un peu ça qui ndumba. Mon papa n'a qu'à voter à té, n'a qu'à noter à ma part, n'a qu'à noter à tout ça, à si, à quelque chose qui ndumba. Et si, ma conduit à bango, n'est pas ma conduit à pointer bango. Non, moi, c'est wana. Moi, il y a un bureau. Allez, pas quelque chose qui ndumba. Yo, tine qui moi, c'est qu'on a exposé, voilà. Son il a bino basoda. Son il a bino officier supérieur militaire. Pour être beau tida bassin de no bolati bamba teni bon pour seulement poutre pour seulement poutre avant sortir au balata kabajo nyoso pour beaucoup son le bamba teni pour beaucoup le bamba puta il fallait vous jouer bamba puta balata ka solo moto na ni puta ne to mona balata ka ndege nini bozo montre moment passé bozo sambu sabana na bino bozo sambu samibe bassin na bino dans des choses pareilles hein bino bamba papa. Yon de côté d'un soldat qui sera qui soda. Mais pourquoi ne pas yon me revendiquer le droit de poste soda autant que non je suis mal payé au Sénégal. Maintenant, tu sortes d'un tigre moussala, sorte ton mourir bisognoso. Pourquoi vous exposer Bassi Nabino dans des bêtises comme ça que vous-même vous êtes responsable et ma cambouana parce que vous vous laissez faire devant ces petits Rwandais et vous avez les lélo. Vous êtes beaucoup solité. Voilà, ben de combat dans ce mec le Congo sur le thé. Et ça passe aujourd'hui, soda voilà n'engagé exposer bassi na bango, balé la bango, bassi va que nous senge la bango salaire. Yo ok, yo muta sala yo, muta bi valeur musala wana yo, muta kendaka a quelques militaires akeibo yo, muta kendaka ba garde za yo, yo to nyo kamaka. Si on tini mwasi na yo, a que nous s'exposer pour que nous senge le salaire na yo, muta sala yo. Quel son. Quel son. Voilà bande combat na somme Congo. Ezali soni pe mawa komona oyo bomoni wana oyo ba solo ba tiri basi na baki de plaider na place ta bango salaire na bango eza moke arrêtez bogi soni oyo ka soni po bino mo fumo tomboka bino ba solo bo tomboka pourquoi la MONUSCO aujourd'hui ba solo ba na formation te ba wuti ba lokti bango ba privé à gauche à droite qui gagne $3,000 par mois ba tout tu vois ba gagner $5,000 suka salaire ya suka ya basoda wana nyoso na kotanga na batuti na boya MONUSCO mboka liso futa bango salaire ya suka na bango za 2000 salaire ya suka ya bato wana nyoso $2,000 par mois yo za combien bande ko zo bon tout la ville moko vous en a combien Félix Aye on a 4 ans qu'est-ce qu'il vous a pas promis il vous a promis tout il a réalisé quoi. Vous êtes là seulement. Et toi, protéger mon konji wapi. Vous avez solité, bana bino, bango bazana poto, bana bango basano bazana poto, bino bazonyo kola bino. Vous avez solité. Bino basoda, vous avez solité ko samu sa maman boy. Ko samu sa bana na bino boy. Participer mawa. Voilà bande ko bana somme ko le Congo eza ko sala participer mawa. Alors tokene na kati na mboka. Nakati na mboka Maniema kuna nini ezali koleka les jeunes de Maniema baza déterminés d'aller jusqu'au bout parce que la situation o eza koya na kati na Maniema walobi bakotika te alors babandi batindele biso démonstration oyo ya ba jeunes ya Maniema bazali kosala pona ko se préparer avant bakende dans la grande bataille. Allez. Voilà,
bandeko, les jeunes sont mobilisés. Bango nyonso balobi il faut ba sokola mai. Bango nyonso balobi il faut ba kede na kati na bitumba. Oyo ezali ko se préparer na kati na mabele kolo Congo na kati na Maniema kuna ezali ya konginda ya kosakalite balobi jamais ba ko se laisser faire liboso ya ba tuti Rwandais et les autres ba na kati kuna kombo bibino moko makamoza ko leka kuna ba chaîne balobi jamais cette fois-ci ba tromper bango balobi Félix récupère tes gens Jean Lorenzo récupère tes gens sinon te oko regretter bango alors toke na katina nord Kivu na katina Nirangongo allez c'est parti. Alors, comme un bloc administratif, il y a territoire, il y a Nyiragongo. Oui. Alors, on a 3 antennes, SKEAC Batami, 3 antennes à Wanakibumba, Balabala Mobimba. Mituka na bango, vous avez un autre femme, vous avez mituka ya EAC. Hein? Vous avez un ricolo. Vous avez un mutuka kuna ricolo ya EAC. C'est la manœuvre. Alors, bureau administratif ya territoire ya Nyiragongo na Kibumba. Wana boni bureau administratif commune rurale de Kibumba. Alors, tous ont progressé. Et si kasi kwa hiyo Mungu nazali. Poisi kama toyekina ntomoniete. Toza kabiso balabala. EPLC a marché déjà. Pour nous tout cas assez, de ça la manœuvre ya kusika tozali. Même si tokipe en côté, to progresser sikoyo. To bakolanda biso nde bakoyoka moto tolanda position moko liboso babisaki biso titokende kufongola Kibumba Mobimba awa abanzi ozomona Kibumba. Vous voyez bien ici c'est Kibumba maintenant, même nous avons déjà dépassé le bureau administratif de Kibumba. Nous nous dirigeons vers le grand marché dénommé Mboga. Donc après la première défense récupérée, nous évoluons maintenant vers la cité de Kibumba. Mais on a déjà dépassé les bureaux administratifs de Kibumba. Voilà, les éléments sont devant, d'autres sont derrière moi. Il n'y a pas à s'inquiéter. Merci. Voilà, le soldat d'autodéfense, bravo. Voilà, bandeko na biso bazali côté de ma balobi ki solo baza sur place dans le terrain. Bazali wana de l'autre côté accompagné par des commandos invisibles. Les commandos invisibles font un grand boulot. Nakati wana nakati na coulisse. Voilà, bravo, continuez comme ça. Tous en a besoin de bino, pour être beau chocolat moka. Tokan audio. Bonjour, ici c'est la voix dans la voix, sauti ndani ya sauti. Ange nyoka isikulume, wangewe parara musasi. Je veux dire un mot concernant l'EAC. Kama EAC haifanyi kazi yayo ambayo iliwaleta Kongo, paske tuko naona kibiko na soutenir M23, kama hawafanyi kazi, kama balabala haifungulikane dazomwa, sisi kama rahia na kama wazalendo wa Nord Kivu tutawakonsidere comme adui na rebelle, parce que nous avons vu que biko na collaborer sana na M23. Na kama nao wanapenda wakuwe mbolewa gisi M23 itakuwa mbolewa ya Kongo, waendelee kusutenir M23. Tunasema angalisho kwa wasunda wa Kenya, wa Uganda na wa Burundi ambao wiko ndani ya EAC, ambao wiko napatia njia M23. Tunawapatia mwezi mmoja njia na imefungulikana. Kama haifungulikane, sisi wazalendo tutawafanya nini? Mutakuwa mbolewa gisi M23 ni mbolewa ya Kongo. Na kama M23 haipendi kushusha bunduki chini na kuenda maeneo ambayo wanaweza kuwa kantoni, watakuwa mbolewa ya Kongo. Sisi kama wazalendo tutawakantoni ndani ya udongo. Ili
nchi haiko yao, nchi ni ya sisi Wakongomani halisi binafsi. Warudie Rwanda kwao, waende wakaambia Kagame awarudishie nchi yao kule Rwanda. Voilà, bandeko bana somme le Congo, bandeko la biso ya solo bazali ko bunda na cadre na terrain, balobi baza ko expliquer que exactement ce qui se passe là-bas na kati le Congo va confirmer que vraiment M23 o ezala sur place na terrain, o ba senga qui renfort et pas il y a communauté Est-Africa o ba terroriste encore. Oyo avec l'appui de la communauté internationale, bandimaki que communauté wana eya ko renforcer M23. Réalité c'est ça. Mais jeune bangbalbeki que eya qui peut combattre M23, c'est faux. Alors arrivé sur le terrain, on montre qu'il y a une grande complicité entre le M23 na ba soldats wa force oba outi na katina Est Africa oba outi na katina communauté na bango ya empire Imatuti. Alors aujourd'hui, na kati na Congo, motonyoso bana mikolo batonyoso na kati na kweno sa kati na Congo ba yebike. Voilà ce qui se passe au Congo. Félix est complice dans cette histoire parce que Félix jusque là, la population ne soit yebike za ndenge wana. Mais Félix a dénoncé pour être là que non, soit tout le monde te remarqué que boya ko bundisa biso, boya ki ko bundela biso te, boya ki ko za complice bobima a dénoncé te. Ils sont toujours là. Donc, Aza complice la carte. Alors, pour les gens qui croient encore que Félix va faire quelque chose pour le Congo, même avec ce Jean-Pierre Bemba, arrêtez de rêver. Mes chers amis, arrêtez de rêver que Félix, avec son Jean-Pierre Bemba, va faire quelque chose pour la école au Congo. Alors, là-dedans, je pense que n'a qu'à une photo de Thierry Bino. Photo de Monuana et l'Obinioso. Na photo bomoni wana ezali koluba makamu nyonso o eza koleka na kati na ekolo Congo oyo bandeko bayebi te ke bomoni papa wana akati sali le général le colonel le général Etienne Tshisekedi akomaki wana ndenge nini soki botali na kati na bilili wana bokotala na sima wana bilongi ya batuti rwandais baza bandingi ye bilongi alati teni ya basoda Azawana. Alors, ndelo bandeko musu baza koyeba te omoni vérité ebimi. Photo oyo ebimi si ma vérité nyonso que Etienne Tshisekedi travaillait avec ce Tutsi rwandais. Etienne Tshisekedi travaillait avec ce Tutsi rwandais depuis longtemps. Et voilà aujourd'hui, voilà l'image est là ebimi que Etienne a l'attaqué même Sokoto. A l'attaqué Sokoto à Soda, oyo akangaki photo na baruberwa botali na sima wana botali milongi ya basoda wana na sima baza bango nyonso batuti rwandais se botala bango bien. Donc voilà la situation oyo akangamaki na prison alobi oyo Roger Lumbala alobi moto abelaki ntina nga kuna ezalaki Etienne Tshisekedi et déranger les autres. Voilà la situation oyo nakanisi lelo moto akontredire yango aza te preuve en image bomoni yango wana Tshisekedi était en tenue militaire. Il était avec des Tutsi rwandais depuis le début. Donc, ayeba ki makamo nyonso. Alors, bobi sangate ke mwana na ye, ezali ne mbala liboso, ayeba makamo nyonso. Donc, aza complice, ya makamo nyonso. Faut pas compter sur lui, aza complice. Matondo no balaki na bino, matondo no bandeko boso no na biso, ya solo nazana posa ya balaki na bino pote, tozo ko luke la bino, o nyonso ba bombe la bino boza ko yeba yango. Alors, bandeko tokei na kati na oyo za ko leka na kati na mabele ko Congo. Oyo mindele babisaki bino ke na kanbo mona ki reportage moko ba français elle va découvrir que Pierre moko na kati de Congo soko tout si ma banga wana eza ko pela moto tsa ba français ba saki reportage pour ko lobake non ce n'est pas vrai, ça ne peut pas se faire au monde ma banga ya ndenge de ko zalate eza trekage nzokate bango moko balandela ke mabanga wana bango moko lelo baza koluka mabanga wana et comme déjà na maboko na bango mabango ya kati ekolo Congo abande komona ndaka bo bonjour makamtu na légèreté mabanga wana oyo ezalaki incroyable oyo bango balobaki que jamais et ko salamate et comme lelo na maboko ya mindele et comme na maboko na bango ndenge nini babane ko salango expérience. Allez suivez balaki na bino batata ba mama bandeko balaki na bino et ça me fait grand plaisir. Allez suivez l'image et comme na maboko na bango
Voilà. Voilà donc ça dit donc que faut jamais faire confiance aux Français. Jamais plus jamais faire confiance aux Occidentaux. Voilà. Bah, qui non, c'est impossible. C'est impossible au monde. Voilà votre talent. Ma banga yango wana. Voilà, la chaîne française a demandé qu'il y a un limité. Et ça le coûte, ça part. Moi, qui a une vidéo, qui ça le coûte. Voilà, on attend au bureau aux gens qui sont dans l'église. Vous allez qu'on semble là, vous allez qu'on tourne sur l'église. Nous avons besoin de la bureau, nous sommes occupés de l'ango. Bon, nous avons dit que c'est débarrassé de bureau, on a besoin de nous, le coûte. Vous perdez votre temps dans les églises. Votre temps, ma camunde, là, ça va ça. Et où tu as les corottes, où tu as la Congo, ma banque aux hommes. Voilà, mon Dieu, déjà, avec le bel de la boule. Mais yomo musukolo Congo, yomo mukolo mabanga, ozana kota la mission la likolo nzamba kitela boka la yo, maba abaka lo man. Mane kwe la yo. Amatisagana se atomboli likolo. Mais nzamba yo wana mabanga zagana se wana na yo, tiala yo moko zoko yebate. Voilà, bandeko, boza komona en live. Et ils allaient dire que à cette salle tricage de mondial, il y a un mot à salle on mondial. Voilà, ba soudeur boza na kata Congo, ba gister boza wapi. Bozo zela ba posta sude uta na poto. Bozo zela ba posta sude uta wapi. Omonyango Momoni yango expérience en live hein? Momoni yango momoni bandeko bana mama Congo oyo bana Congo nzamba azolakisa bino makambo tu be bino moko l'idée ezali ayer makanisi ezali ayer bozozela mundela ya kobongisa bino tala mabanga ebimi na mboka na bino tala sikoyo ekomi na mboka mundele. Voilà, nakanisi bocomprendre yango, bocomprendre expérience oyo mundele asali na libanga oyo na mabele ekolo Congo oyo bandeko nde balobaki tel de bademantaki otela lokuta bomoni mabanga na miso na bino akeko chango abombi te achango na boîte te na miso na bino moko kaka bubenda ka nzango taka likolo nzoka te ma nyonso nzamba kitela bi atikela bino na se bino maboko ka likolo nzambe bala biso fongola likolo bwakela biso tozo obwakela biso ba man elte bino ce bozoka te etali bino moko. Voilà, dans plusieurs pays du monde la kanisi o nyonso za ko lekana kati na ekolo Congo bande ko belé tozo tira bino image mosusu. Là, vous allez comprendre que oyo nyonso bazo kosa bino na kati na ekolo Congo baza banguna na biso na kati na ekolo Congo banani oyo nyonso étranger baya na kati na ekolo Congo bango nde bazo sakana na biso na mabele ekolo Congo. Alors bolanda image oyo eza koleka na mboka Liban
Vous savez quoi? Dans le Congo, les Libanais sont des millionnaires. Les Libanais sont vos patrons. Mais si on t'a dit que non, dans tel pays, les Congolais sont des patrons. Exact. Mais richesse, c'est dans le Congo. Mais quelque part, on a Congo, les Congolais, les millionnaires, les Congolais, les grands patrons, les engagés, les exact. Alors, Tolanda, image, comme ça vous allez comprendre. Et si la biso, maïe la biso, eza yamabe. Mais s'il est décidé à repartir pour fuir la pauvreté. La première fois, ça n'a pas marché. Mais je vais continuer à aller en mer jusqu'à ce que je réussisse. Parce qu'ici, au Liban, nous n'avons même pas de quoi payer les hôpitaux, les médecins. Ces départs, par des voies légales ou non, sont de plus en plus nombreux. Car beaucoup d'habitants ne supportent plus leur vie au Liban. À Tripoli, deuxième ville du pays, chacun peut témoigner que cette crise économique ne ressemble à aucune autre. Mon ami Nomoko, c'est incroyable. Libanais Moutupamba a sauvé ville d'Abissonio sur Kinshasa. Une inflation de 1600%. Non. En 3 ans seulement. Alors qu'il n'y a pas de pauvreté, Zali. C'est plus que mon salaire. Et je dois aussi nourrir ma famille. Je mange à midi et tout le soir. Quand même, je reçois de l'argent de mon frère et la sœur qui est à l'étranger. C'est comme ça que je boucle les fins de mois. La crise a commencé en 2019. Crise dans le Liban. De mauvaise gestion par l'État et de corruption d'après les nations. Pauvreté. Et ceux qui ne sont pas dans les bateaux sont pas dans les immeubles dans les bateaux. Régulièrement. Bateaux malmenés par Congolais. Quand les gens n'ont pas de pieds Libanais sur place, même les agents de sécurité chargés de la protection de l'établissement ne cachent pas leur colère contre les autorités. Vous pensez comme les manifestants que le gouvernement vous aurait? Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est parler, crier pour raconter ce qu'on est en train de vivre ici. Libanais, pas la binoise comme un millionnaire et multimilliardaire. Et pas la barouba pauvre. Parce que nous voyons qu'il y a dans pays ne veulent presque plus rien. La livre libanaise vient à nouveau de perdre 90% de sa valeur. Cet employé de l'armée voit son revenu baisser de manière vertigineuse. Les Libanais Bangwana 2,5 millions de livres libanaises. Avant la crise. Basombi ba immeuble na biso nyonso kuna na Congo. À cause de Libanais, Moutupamba. L'homme le plus riche à Congo, c'est Libanais. Libano-Congolais, soi-disant. L'aide humanitaire, au de l'étranger. Parce qu'il faut un bateau humanitaire. Désormais, un pays étranger. Enseignante à Beyrouth. Elle nous conduit chez elle au 10e étage. Il faut atteindre à pied. Botala. Plus d'ascenseur après 16 heures. La compagnie publique d'électricité est au bord de la faillite. Hélène incarne cette classe moyenne devenue pauvre, qui se fait offrir du riz ou du lait. Non, comme la Congo, comme une voile. Voilà en live. Bon, moi, reportage. Bino bateau bozo ko rêver take na Liban na ke pa bateau mboka na ngena mona ka bango awa na Congo na mboka na moso ke kuna e ko zala malamu moi vivre bazo vivre autre c'est bino restez chez vous luttons ensemble pour libérer notre pays. Les gens rêvent encore dans les églises prendre un billet d'avion à que même cerveau hier mais tandis que tout on te l'actibino ni to l'actibino mabanga on permettre Congo la fond la mission comment cette pierre te transformer en go, te comme importateur à telle machine, il y a des bangawana, est-ce que dire na wezanini, ou les bangawana et qu'on sait ma cambo grand même lumière, même courant de les awana et vous avez besoin qu'on se cause na délestage T, na pierre wana kaka, mais les cerveaux sont en arrière, kaka des voleurs, des bandits, des escrocs. Vital Kamere Moyibi, ba gouvernement nyonso ba miyibi na miyibi, ba mona kiango bazo bule, ndena konzwango na tinda ngo na mboka mundele, ndena konzwa banga bango mo so ake konzwango déjà ba bimisa on je ke na mboka mundele. Oyo bana no to zwango nanu, même le bango to juste shuka oyo, to ko exploiter ngo, to ko bongisa ngo ke Congo te dépendre de sous la boité, te dépendre de la boité pour population biso s'en sortir. To zo emploi, to créer emploi à partir de bango rien. Et c'est comme la Mundele.
Et comme dit na mboka mundele, na mboka na biso moko, tout salinda l'expérience moko nangote. Et bozui encore nini, ministère à recherche et développement. Vous pensez tout Rwandais, Gilbert Kabanda. Ah, Zambelagaye, Chilombo. Chilombo, c'est-à-dire, à l'ongoli la défense, a-t-il de l'autre côté aussi, parce que là, il doit s'en occuper de nous, recherche. C'est lui. Il peut tout vous bloquer parce que payer tout, il y a l'armée ou recherche. Ministère recherche, c'est là où on peut tout le sac et comment on va développer. Pour à côté de la défense, à faire choisir la défense, mais tu es la recherche. Pas ça la recherche. Pas tes cabisons, comment on ne peut pas ça. Ah, Taliban, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, c'est pour la bidon. Avoir un frère comme Chilombo, il faut se suicider. Vraiment, mongol. Et l'eau que ça te et vous pensez qu'il y a quel rôle mon tourne il y a quand 4 ans sali à 10 000 police qui n'ont pas permis d'aller. Hein? Vous savez 22 ans pays et ça n'a qu'à des hommes chaos total. Et là comment ils ont marché et pour la bango tu te comme ça bango tu comme ça Raïs tu comme ça Fatih béton béton en quoi Raïs en quoi. Ah, bande qu'on ça passe. C'est vrai, ça fait vraiment très mal. Il y a comme on a Makambo Oyo, Ezakoleka, Namabele Congo. Bon, mais toko lembate, tozana bino wana tina suka, parce que espoir zawana, et toko longa, toke na carte na France, et loko lezo lega na carte na France, situation zo lega na carte na France, bota la bolandango na bo kebi nyoso, reportage zo tie la bino poete, ya solo bato ebele, bazo ebate ki ya solo na carte na France, Mubulu ezaku na carte na France, Emmanuel Macron a boy pe ko cédé, alobi a ko cédé te tina suka. Vous avez 3 GF4 et une des encerclements. Et vous êtes habilité à ajouter tout ça? Vous avez quel statut pour le faire? Tout le monde peut le faire dans votre équipe? Je suis la formation. D'accord. Vous n'avez pas peur d'utiliser ces armes-là avec tout ce que ça a produit ces dernières semaines? On a quand même 5 personnes qui ont perdu un œil. Ça, c'est les LBD. Et les grenades GF4, il y a quand même 3 personnes qui ont perdu une main, au moins. Oui. Ça vous semble normal, vous? Oui. Pourquoi? Si on ne veut pas se faire arracher une main, on évite de la récupérer, la grenade. C'est l'intelligence. Pour vous, ça suffit comme argument. Si vous jetez des grenades qui ressemblent à des grenades lacrymogènes, les gens, ils essayent de se protéger des gaz, ils ramassent le truc pour essayer de le retirer. Oui, ils essayent de rejeter du gaz. Il ne faut pas la récupérer. Mais c'est comment l'intelligence? Comment les gens savent que c'est pas une grenade explosive? Comment ils savent qu'il y a 25 grammes de TNT avant de se faire arracher? Il y a 10 grammes. C'est l'intelligence. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de protection, monsieur. C'est une question de protection. Donc pour vous, les gens ont perdu une main, c'est parce qu'ils manquaient d'intelligence. Exactement. D'accord. C'est une belle réponse. On vous jette une grenade, vous la ramassez pas pour vous faire arracher. Donc vous trouvez normal qu'on jette des grenades offensives avec de la TNT sur des gens qui n'ont pas d'armes? C'est pas de la TNT. C'est de l'atonite. C'est de l'atonite. C'est pas de la TNT. C'est de l'atonite. C'est de l'atonite, c'est un explosif puissant. C'est la même chose qu'il y a dans la grenade. C'est la même chose qu'il y a dans la grenade de Rémi Fraisse. C'est le même produit et c'est la même chose. C'est pas la même chose. Donc vous dites que c'est pas la même chose qu'il y avait dans la grenade que tu as mis fraise. Il y avait 75 grammes dans l'OF, 25 grammes dans la GF4. C'est exactement, c'est de la tonite. C'est de la tonite. C'est de la tonite. C'est pas de la TNT. C'est pas un explosif puissant. Et donc deux choses différentes. Et pour vous c'est important, ça arracher les mains de quelqu'un, c'est pas grave. Pour vous le plus important c'est que c'est pas de la dynamite. Non, vous jetez des grenades sur des gens qui n'ont pas d'armes en fait. Oui. Vous vous rendez compte de ça, du problème? On n'a pas visé les gens qui n'ont pas d'armes, on a visé les gens qui sont armes, force de l'ordre. Mais absolument, on peut viser les gens qui sont pas de force de l'ordre. Et donc pour vous, c'est normal d'utiliser des grenades qui arrachent des mains. Les gens sont pas de force de l'ordre. Et donc vous, là, vous avez 3 grenades qui arrachent des mains. Ce sont pas des grenades. Voilà, mes chers amis Bandeko. Voilà pour vous dire que la France est entre les mains de l'Illuminati. Il s'en fout du peuple français. Aujourd'hui, le peuple français, Bazako est là. Et Bandima Kiko Basseba, c'est qui Emmanuel Macron à la tête de ce pays. Voilà.
apesi basoda bagrenade oyo ke soki babwaki yango lokola lacrymogène bandeko bakozwa yango bafrançais lere bazwa yango mpo baremettre explosé bamingi déjà bakatani maboko mpona baeloko wana Emmanuel Macron aza kosala et l'avenir un jour bokoyeba makambo ekokoma na France ezoya mabe parce que déjà wana eza crime oyo l'armée ou la police CRS il y a France ezosala eza crime contre l'humanité oyo aza kosala mais il s'en fout dialele bokata maboko mais ekongidele mpo aza na dossier mosusu dossier aza nango oyo makambo ya mangwele esili nano te abandi atie lisusu mpona koexécute les français atie l'exposition ya armée na yale bobwakele bango bakomona ndire bobwakele lacrymogène tozongisaka bapolicier lere bakosimba ngo na boko pa maboko epanzani voilà mingi na kati na bamanifestant maboko ekatani bango likolo ya makambo ya Emmanuel Macron. Voilà la situation qui se passe na kati na France. Alors bandeko bana someko le Congo vraiment solo le sako pa na yo ndeko la biso Michael. Voilà bandeko mama Lissi Big Van auto mona mama Lissi Kala le sako pa na yo mama Élysée Monsantou le sako epai na bino wa toko tout fin. Le sako epai na yo le sako na boy baso bana ndaki biso lelo le sako no ba like na bino matondo no ba like na bino on se check ba like matondo na ba oyo baza nanu abonné te basi ba s'abonner lelo nzamba pombo la bino et n'oubliez pas vraiment bo like na bino ça c'est un grand plaisir et n'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis partager bango po ete honnête yaka ko sa bino nyonso ko leka na kati na mokili oyo ke biso to bunda nango tozana bitumba il faut te longa yango et longa na biso déjà wana alors croyez-moi la victoire est entre nos mains. Bobangate, maman na biso bino kolonyoso, bandeko na biso bazozela information ya ba commando invisible, bazana musala, oza ko sale maya sur la carte na terrain, mon milelo et qui est de l'autre côté milelo, ils pas batem sou, ba ko ba solution parce que ba on va créer qui situation va créer qui est retourner contre bango, ba créer qui ba chabiso na mobulu to na moite M23 mais ba situation nyonso baluki bango babane ko ba tek un jour to ko bimisa ba commando na biso oyo baza prêt ba défendre mabele Congo nzamba ba koko na biso nzamba pongo tolendo a aider biso songi biso vuluzi kimbangu atindele biso ba soda ye baza wana baza ko travailler les commandos invisibles comme le mot dit bien le nom le dit bien invisible bazali invisible donc bandeko bazo ata ba photo na bango boko mona ba photo na bango te et bo mona ka ba action na bango yango zo lelisa ONU conseil à sécurité MONUSCO et zo plier bagage dans plusieurs villages déjà ils ont plié bagage pour votre information baliko lo bango te baliko ndimate ba déjà ke bazo lela bazo po bandima kiteke vraiment ba commando wana oyo bakoza na carte de Congo bako défendre ma belle Congo. Alors ndeko lo sako pa na yo alors lo sako malwe pa na yo ndeko lingo intervenir. Oui, matondo mbote bandeko na intervention na lingi na sala na lingi na yo bisaka ba bandeko pona yo kilikamba ngondile ba bazotiango kamingi bale tous les zonga kama bandeko bazotiaka mingi bazali na système ya koyoka mingi na yoki mingi oyo basoda angole baye na Congo bato mingi bayokaka Angola pase Angola pareti lepima na replication mungi basoda Angola bakundaka nazoyebisa bandeko te babandeko kubanga wana ezala te basoda Angola wana bozoka Angola boyokaki basoda bazali kokunda ezalaki basoda oyo bazalaki na ndoko mbimi c'est-à-dire basoda campagne na zoloba boye ba oyo bino bozobenga oyo yampe lelo na Congo bozobana na fronte bango na yebi bango toyebi ke tozalaki soki batindi biso bango bazali komitia bazokosefurar bazokomibeta masasi na makolo bazokomizokisa kwa ya kopusana te nasali neva epa mbimbi nayebi basoda angole wana nyonso ndenge baza wana baza na bango rien basoda angole oyo bazali basoda angole bazali basoda oyo bazali na kota ya Sabine parce que soki batindi baoyo batindi wana bozomona
banti muti wana soki batindi bango baya bazalaki koboya bamimi bazokomisala mabe bandeko na kongo kobanga te bandeko tobanga te ke basoda ngole baza danze bazalaki danze te bakokoma bape danze te mingi nde bazalaka bazwaka bango masumu ko accéléré ya 2 mois obe même ya bajour bamisu bakanga bango na barusi kaka bamemi na guerre formation ya 1 semaine baza danze te yotika biloba wana bangole bakunda mingi bakunda te bazali kokunda na ngola eza ba ex katange bango ba João Lorenzo Laurent ba ex katange bazali kokunda bayebi bazali utiliser ba ex katange basoda bautala zaini bangola te bobanga te mutu azala na kobanga te boafrote bato wana meme bandeko na biso bazali na manyema place batie bangole soki oyo bazoyoka batinda message nga nasali neba na maboko ya Savini nayebi bango nayebi force na bango bayebi eloko te biso bato zali koyeba ba ex katange badie oyo général monene bango tu bazalaki banet ba ex katange bazali kobenga bango bato bazali na ngola bazali kokuta bangole te bango moko bobanga te baza rien ingeta matondo mingi ya solo ke ya solo bazwaki des avertissement na bango tondo baki yango solo te ba commando invisible ba lancaki message déjà na pa ya Lorenzo balobelaki ye balobelaki officier na ye bebisi bango ke jour tokoyoka ndenge boza na terrain toza pe na terrain bokolo tokoyoka ke moko 5 na biso bakwei yebaki epa na yo 50 bakokwea soki 10 c'est pas tomoni ke 10 Congolais bakwei yebaka ke 100 na yo bakokwea wana déjà ma message c'est kindaki et voilà ba commando bazana bango mayele ne vous en faites pas beaucoup mona to bise déjà Lorenzo oyo ko yela ya ko yeba motaza si na ya kantike ba Congolais bazo kantake bazo uzwa bango toujours ba Congolais oyo ya na 1996 87 98 comme libérateurs. Maintenant, tu dis que les Angolais sont des ennemis. Ce ne sont pas les libérateurs. À l'époque, tu disais, bon, ah ben, qu'on sauve Bissot, ben, qu'on bounde la Bissot, mais maintenant, ils sont au Congo comme des agresseurs, comme des ennemis. Oh, que les Congolais, nous sommes le commando invisible, les Congolais, nous sommes quatre maniements, na 4 coins à Congo, que les soldats angolais sont des ennemis. Toujours classés dans la même classe que les soldats rwandais, les soldats burundais, les soldats ougandais, les soldats kenyans, tout classés dans le même rang et les soldats angolais. Lorenzo so sa guerrero kanté que non, ba Congolais ba ko na Félix que non, ba ko mo na biso sa ba ndeko na bango non, yebaka ke les bana maniema bazo considérer comme les ennemis. Yebaka ngo ceux qui bande qu'on a besoin kuna bazo boma batuti rwandais yebaka ba ko boma pe bangolais yebaka yango ko kanzete que non tendenga ke kuna ba te bangolais ba epo na biso c'est connu de tout le monde bandeko o ça les rare kanzi que za ko bomba na te c'est connu de tout le monde que bangolais ba yewa comme agresseur alors ceux qui ba zi bango na le prakata n'est pas bandeko na biso ba chaîne oyo ba tie déjà esprit la kati na motu boyoka bangoli bakolela bakokufa pelenge matanga yosala na loi na Rwanda matanga na Kigali bokomona matanga na Angola karate boyoka karate matanga ebandi na Angola o Lorenzo aluki akozwa yango. Voilà le sako matondo pa na bino nyonso bolendaki biso lelo matondo na ba like na bino nyonso bochaki na solo nzamba pambola moko na bino tokutani opele mokolo ya lobi samedi nzambe apesa biso makasi encore ke bitumba otwana ngo longo biso na bino le longo bilisi big mama lo sako pa na yo ozana biso wana nzamba kumisa bino nyonso bandeko na biso ba like na bino matondo mingi tokutani mokolo ya lobi ingeta ibobo